Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. À l'Indignon sur BBC Mpoï TV, j'espère que vous allez bien. Bissoupé par la grâce de Dieu, ça va mieux. Voilà. Shalom famille Libota, shalom Nabino Nyonso, shalom la grande famille. J'espère que vous allez bien. Voilà, kota aimé partager, nous avons vraiment bino tamoulaïté. Voilà Bandeko, famille Libota, je crois l'autre côté la 11e épisode Nabiso, il y a filmé Otozota la Belle Vie télévision. Le titre il y a Armes de guerre vraiment. Et ça filme mon ils ont la leçon et belé. Alors tous a toujours branché, tous a toujours focalisé dans film Nabiso et ça vraiment bien. Déjà félicitations à nous hein, famille Libota parce que Tobé Tiango Kitoko va vivre vraiment ils ont mata bien vraiment. Alors bah félicitations, voilà. Bandeko boko tabo aimé beau partager, je crois bon mon titre Nabiso bon mon IP photo et miniature Nabiso là c'est notre artiste comédien na Combo ya DiCaprio. Lobi nasara ki moi émission nanga moko na interpella ki ba artiste mususu pona ndeko na bango DiCaprio. Lorsque na mona ki vidéo wana etusha ki ngai vraiment makasi bandeko boye beza na mutu mususu akoza na coin moko boye aokokata même pas ye moko ko bima et tout. Alors moi lorsque j'avais vu la vidéo ça m'avait beaucoup touché et je me suis dit pourquoi pas lorsque naza na chaîne nanga na sala mo analyse na interpeller peut-être 2-3 artistes comédiens oyo penza ba travailler na DiCaprio ba mekape kosunga. J'ai pas dit que non DiCaprio azo souffrir ou comment se peiner mais en les voyant comme ça ce côté talika DiCaprio tu verras que non makambo eza vraiment bien te mais toyebi que non aza musali ya Nzambe. Alors lobi to sala ki na saki émission nanga wana na interpella ki ba artiste comédien mususu na cible qui vraiment mingi de Londres, Jésus de Londres en c'est 2 minutes parce que bango penza ndi ba travailler penza na DiCaprio à travailler na bato ebele mais ba dio na bango ezaki vraiment bien makasi. Alors na cible qui penza de Londres 2 minutes et pourquoi pas 11 parce que 11 ça comme na moi et lo kwana ya koloba keno kolukela bande kone ba visa ba mata pour na ba spectacle voilà. Et après émission wana vraiment je vous dis la grande famille nazwa qui m'appelle pas comme possible nazwa qui m'appelle tina 2h du matin. Alors nazwa qui m'appelle moko pas comme possible ata boké na ba commentaire vous allez voir que non bato ba komaki bato mususu ba yoka ki mutema pasi et tout et bato ebele la majorité ba benga kinga basali na besoin ya numéro ya DiCaprio. Voilà, c'est ce qu'on a plus besoin. Lorsque tu es au sali, tu peux si message moko, ata 2-3 personnes oyo mite me ko toucher bango ba bengi DiCaprio. Alors na kota qui en contact, je trouvé son numéro, na kota qui en contact vraiment, na eza na ba maman mususu pe na pesa ki déjà bango numéro na WhatsApp ba contacter kinga déjà na privé et voilà numéro ya DiCaprio bandeko bozwa bobenga DiCaprio eza plus 243 89 74 40 821 na otala soyi na oki ochango na barre d'info là na ochango vraiment na ochango pe wana mais ba o bazana besoin parce que na mona ki vraiment na ba commentaire quand na epsibino keno il y a eu beaucoup de gens o ba benga ngalobi pour na osenga numéro ya DiCaprio. Alors le quoi déjà na ça qui émission avec tout cœur na ça qui m'a cassé na côté en contact na senga qui numéro na e apesa kinga numéro et voilà na epe ko yangwana na e ko ça sous analyse musu émission musu juste pe pour na ronini pour na ko pesa numéro na e numéro ya DiCaprio eza 200 plus 243 89 74 40 821. Alors lorsque tu demandes à la personne son numéro et que après son numéro ça dit déjà quelque chose la grande famille. Alors ba maman bandeko ba o bazala na tema vraiment ya mawa numéro yango wana
non komango pe na barre d'info botalango bomonango. Et voilà, tout le monde qui coûte parmi ba maman o ba benga kinga, il y a une mère ou encore il y a une mère o ba benga kinga lebi ah sami mokili kutu azana kini wana ake ko sunga batu mususu bon to boyi te ko sungeza problème te mais boyebi ke non avant ko sunga batu libanda ifona no banda peka no na ndako na yo ngai loko moko elekela nga to mona batu basala ba offre batu ba sunga ka je me demande parfois est-ce que souvent la mitu na kaka ya koloba est-ce que na ba famille na bango déjà baza déjà bien na ina lobani na ina lobake non vous les artistes et comédiens to boyite misusu baza na ba fondation lorsque vous fondez la fondation ana ah pour na loba vraiment na yo ki mabe hein sami mokili asala kini moko a sungi batu bon eza na importance te mais tozo interpeller ka bandeko plus la grande famille essayez d'abord ya ko sunga ndeko na biso oyo na ba commentaire il y a eu d'autres personnes au ba fingaki na ebité ce qui ezalaka virus moko boyeza na biso ba congolais tozana facilité wana ya kofinga bandeko parfois tozalaka na mutema wana ya ko compature nga lorsque na yaki ko sala analyse ou encore émission naza mutu natalaki vidéo je me suis dit natalaki aspect extérieur en même temps natali pe aspect intérieur et nazwaki conclusion ko ba non pourquoi pas nga naza peza na makokite nga naza na nga na makokite nga pe naza moto mais du fait que non naza na chaîne naza molobeli pe naza na chaîne nga na lobaka nasala ka ba analyse nasala ba émission je quelques personnes oyo balandaka nga et ba o pe ba pesa nga confiance ya kozwa vraiment temps na bango balandanga pourquoi pas partager ces messages peut-être on a 2-3 personnes ba kozala toucher et ba kosala nini ba kolukata DiCaprio basungaye c'était ça mon souhait et Dieu merci il y a eu aussi d'autres personnes au bazaki touché basali nini ba benga ki pona koluka numéro ya DiCaprio yango na lorsque na moni bato ebele ba bengi ngai pona koluka numéro ya DiCaprio na lebi non pourquoi pas sous na sala moi analyse moko ya 15 à 20 minutes pona ko lancer sous message ya koluba ke non le numéro de DiCaprio naza nango déjà yango na komeli bino na komeli bino na barre d'info ou encore ceux qui na ko répéter yango eza plus 243 89 74 40 821 il y a mutumoko pe alobaki ke non c'est comme ça les akaka théâtre il peut aussi se plonger dans makamususu aoki kotala makamususu bandeko ezana vous savez nous les Congolais tozaka batumoko ba incompréhension mais ça fait très mal il faut savoir que non mutu abongaka na sima mutu soki yo koloba ke non musala ezakaka nani comédie te aoki ko se plonger na makamususu na soki eza comédie te ezani okota na business il te faut à la fond ya nani il faut à na monta moko o ko banda nango soki yo moni ke non atika théâtre peso futa te musala mususu eza sungai peut-être ata na fond capital. Alors parfois ceux qui tozolo bakaba biloko mususu tozoka kolingaka te oyo komi batu bamona kaka komi non. Moi j'aime batu o ba réfléchissaka lorsque na yoki bo imaginer jusqu'à 2h56 minutes. Donc eza maman na biso moko vraiment maman merci parce que azala qui touché elle ne pouvait même pas kobenga ngana ba R wana ba 2 heures. C'est ça qui est Rwanda Atala qui émission et automatiquement Azala qui touché. Vous imaginez, automatiquement Atala qui émission na 13h, 14h, 20h. Il y a qui temps espace à côté vers 2h. Et automatiquement à Benginga la R à 2h du matin, 2h56. Et puis Nayamba qui était parce que Zaki déjà R na zo bonga mapona ko prier vers 3h du matin. Nayamba qui était. Et le matin, je dis non, tikana benga na komela et aep singa ke no mama na tindelio audio na benga ki o oyambite na tindelio audio je m'excuse d'abord. C'est juste lorsque Nathalie kaka émission on a 6 ngote na yoki mutema pasi na sengyo pesa nga numéro à DiCaprio. Et ça la kinga vraiment qui mia moko bonobi ah Seigneur merci le message a été passé.
soki oza na besoin kosunga mutu te nga kutu nani bato basengi numéro napesi mpe numéro na nga te nazwi mpe kaka numéro kaka ya ye moko DiCaprio na ye kopesa bino moko bosala nini bocontacte ye nga nasali deja kaka mosala na nga esili e bomitia na mutu keno mutu abongaka na nsima mutu asalaka nini abongaka na nsima mutu na ye awa te nalobi keno okanyoti ya DiCaprio non video wana na cheki bandeko esalaki nga pasi kande na uti koyebisa bino wana. Et Dieu merci, il y a d'autres personnes au baluki numéro ya DiCaprio. Ndezaki souci na ngai. Ndezaki souhait na ngai ya koloba après émission oyo. DiCaprio azwata 2-3 personnes au bakobenga yo peut-être bakosunga ye et nyonso kozala pona lukumu nzambe. Eza pona lukumu na ngai te ni yo okotinda mbongo ni ye DiCaprio nyonso kozonga ka pona lukumu nzambe. Alors, les artistes et comédiens ont interpellé sur Bino, on a ciblé kaka de Londres en 2 minutes. Parce que Dio na Bino, surtout Dio, il y a 2 minutes de Londres. Na DiCaprio avec un petit na bango à 4. Donc, petit na bango à victime. Donc, Dio moko ezaki on est Dio d'enfer. Alors, please, lorsque na ciblé Bino, donc na ota la ba CD, na ota ba cassette, il y a ba moment ba film na bo tourna. Bo soutenir ndeko na bino, bo soutenir penza ndeko na bino. Na lobite ke no DiCaprio azo kufa kuna e SOS non. Boye bana pamba te. Bokoma famille. Bokoma famille. Et puis c'est un garçon en le baké non bon c'est un monsieur pardon. Oh na mona ke déjà zalaka na respect. Na solo lina ye na sengi kaka numéro, donne-moi ton numéro et tout. Il était automatiquement remis son numéro. Parce que j'ai eu pas mal des appels bandeko. Bon kaka ne na yipsi bino tina 2h batu ba obenganga 2h du matin. Na comprendra qui est ndé moment o ya kwela ki vidéo. Et akoka kité ata ko ba keno na obenga mama lobby akoka kité, elle était touchée. Abenginga erwana. Mais na yamba qui était na yeko yambe na tongo to solo li pe na zui numéro na pesi yango numéro na pe na cheli bino wana ba o baza na besoin ba bengi na sel ka travail nanga to mona batu bazozo batu bazokende ko sunga batu so ipe ba sungi DiCaprio osani esa elote nyonso kozaka pona gloire ya Nzambe tango zo sunga mutu peut-être yo kozela récompense wana te ozo yebate ke non ozo semer peut-être lipambo liwana et kolanda peut-être banana ou encore bakoko na yo. Il faut toujours savoir qu'on s'aimer. Parce que bolamu egangaka. Bolamu epolaka te mais egangaka kaka. Bon, c'est par rapport à koloba kenon to ebipe DiCaprio. Lorsqu'on voit mes minutes. Voilà la grande famille. Beau aimer, beau partager. Hein? Dans 3 minutes, c'était juste ça. Parce que dans mesure appelle les belé, basengi numéro, et voilà. Et voilà, na salle pe makas na zui numéro, na pesi bandeko mususu sur WhatsApp déjà. Alors on a vu pourquoi pas quand on a salle moko pe émission, na flasher mbala moko pe c'est quoi les trucs? Numéro ya artiste na biso, c'est au moins ça. C'était juste la volonté dans ma caca, ils juste quand la volonté lorsque j'avais vu la vidéo, nazo répété, parce que Congolais azalaka mutu moko a réfléchir ça toujours ndenge mususu. Congolais il faut que mutu mususu a réfléchir sur la place nae. Alors au lieu de de midi à 14h te bocha bambongo cagnotte na boy ozuka ka numéro yango na pesi bino. Alors l'essentiel a été fait et voilà. Na pesi nzambe merci na ba o nyonso baza touché na vidéo wana et na ba o pe bazo senga numéro ya DiCaprio vraiment soki boko sunga ye nzambe ako tika bino te nzambe akoyeba toujours kaka na kosala nini na kopambola bino. Alors soki oza mutu déjà obotama na eloko wana eganga kaka na kati ya mutu bota kaka mama ya benga vers ba 2h. Et j'avais vite compris, na tongo tango benginga to solo nae, j'avais vite compris que non, Yé penzaza mutu moko akabaka bola mwana, donc au kaba ne gangi na kati nae. Alors c'est automatique, hein. Voilà, c'est au moins ça bandeko, beau aimer, beau partager.
Sami Mokili pe azana bakini wana bon je sais pas na moni bato mususu ba acteur ba comédien bazami te mama be donc nazui ba peli lobby non bato ba oyo ke la DiCaprio mawa bato mususu ba binani boyenda sala ye boye e mataki kitaki alors toza wana pona ba bidoko wana nyonso tuté ba ebika keno ba o balingaka ka DiCaprio baza touché oui basa nini ba sungaye numéro yango wana déjà na signature na barre d'info et ça là vraiment biso bien to ya kaka te awa e mataki kitaki boyoki kuna te e basali boye kuna e bomoni kuna te bakangi soki mama Fallon kuna chiba ou akufi na hôtel na mobali congolais nous sommes pardon oyoki kuna te matière ekoti kuna balobi boye non parfois nazolinga ta kobima na monde ango ezaka ke non parce que bino pe communauté bozana problème moko ya koloba ke non ba oki koyela bino ba masolo parce que ba biso ba mususu tozana ba inspiration ba masolo ebele ya makambo ebele ya kosala sur les réseaux sociaux ya kosunga mabota ya konini ebele sur la spiritualité mais so tala boye. C'est comme si au West Time na yo pamba, les gens veulent toujours polémique. Batu balingi ka polémique, boyo kite, c'est ce que les gens veulent. Alors to se plonger pe kuna, mais je sais que non nzambe na biso arutika biso te parce que vision na biso ça que non. To sunga mabota, so botali pe ba analyse na ngala sala ka mingi ezalaka. Vraiment na ya kaka toujours ko recadrer la zone qui sera toujours ka batu na sens ki bo moto. C'est ce que moi j'aime. Parce que communauté na biso oki koyate opelisi caméra na yo obandi libala wana mobali wana zaki mobali na ete mobali wana kuna donc c'est quoi cette histoire donc omona penza mutu neti awa na uti kotala ndeko moko mwasi ozwa ko détailler ozwa ko pesa nini moko façon ngo pezo lobela ovandi pona libala bato ekufi kuna yo vandi obandi ko lobela ngonga moko elekela nga makasi. C'est ça la communauté congolaise de biloko bolingaka. Alors biso pe to koti mais to sala ngo ya propre to conseil kana sima wana to pesi pe conseil kana sima wana to telemeli ba antivaleur. Congolais bino. Nzambe kaka na prière. Vous êtes danger. Plus 243 89 74 40 821 des numéros il y a DiCaprio. Plus 243 89 74 40 821. Ba commentaire ezaki belé bato ba sepela ki na émission na lobby vraiment merci beaucoup parce que émission go pe etalami penza je ne m'attendais même pas. Je ne m'attendais même pas que non ekotala mabongo na kozwa pe ba coup de fil ndenge na zui. Alors na moni peza ke non na communauté congolaise eza na bato mususu pe baza vraiment na mutema ya kosunga baza vraiment au moins pe mususu boazo na osunga na obanda ndenge nini confiance est comme moins confiance est comme zéro au monde. Alors yango wana bandeko je crois na uti ko pesa bino déjà numéro ya DiCaprio bino nyonso bato bandeko nyonso obobenga déjà ba obabenga na sina pesi bango. Voilà, na komi nanga ko chité pour na bavarder mingi te na sala tautologie na analyse te na nyango susozo benganga ya wanzambe. Et c'est au moins ça. Nga kutu soki na loba soki na zaki na Congo. Nde na mona ka bandeko mususu na Congo na ba chroniqueur ba chroniqueuse bazo West Time na bango ka koya na ba vie ya bato emataki kitaki ba ya ko finga belle vie mabe ba ya ko loba boye mabe ba ya ko lokota irsil pechanga mabe ba kende boye mabe nga na mona qu'on dirait vraiment ba mi boma ka bango moko parce que akin là ezana ba biloko ebele o koki ko sala ba o ki ko zo matière o créer nesi ezana ndeko moko comme ne sunani nazo bossa na kona bossa ni kombo na ye elle aussi de famille Libota. Donc à créer rubrique na ye moko ya kokende kotalaka ba personne ya ba nani na okelo bandeni ba benga bango nini ba pygmée si pas ba pygmée ou encore ba to mikuse je crois oui na bossa ni kombo na sunani azande ko na biso famille Libota ai azaka pe na prison ba nani belle vie muto asunga pe fort alors ça l'émission na ye moko très bien. Ake azo kene ko patrouiller bande ko na mikuse parce que bazalaka rejeté et tout bazalaka de laisser aoke na osunga aoke na sololi na bango après batu ba obenga basungi
Donc tous ça ba vision ba makambo ebele mais vous les abonnés ndé eh boyebi ko longola bato na vision. Voilà bandeko na komi nanga na suka analyse nanga, je vous aime bien, merci na bandeko nyonso ba soutenir ba soutenir nani DiCaprio, nzambe vraiment à mon abino, nzambe vraiment à pambola bino. Na uti kolobango a mutu apambwa maaka na sima mutu. Ta musupeka na sima émission nanga oyo, kande bo sunga nani bo sunga boko sunga pe nani DiCaprio ekendaka bongo ta normal. Ta normal. Na omona kutu mabete bino batona bo mesana ko finga moko so moni keno eloko esepeli so te carrément tu passes. Ke oti kaka commentaire a ko finga. DiCaprio asali bino nini? Asepeli sabiso. A manka mutute, a finga pe mutute. C'est grave, hein? Voilà la grande famille de Maman BBC Mpoi TV. Na komi koshite famille Libota. Le total la 11e épisode. Na ebité so toki nango na 12, so toki nango na 13. To ebité total na no sort ya mabotango. O ezaki guerre na guerre mbutu partout mbutu. Alors total ananu ce qui lelo sort ya mama étoile ekozande nini na vini pourquoi basi ba telemeli penza ba zweli penza nani moko ya bien. Alors total sort ya nani lelo sort pe ya papa Alain ekozala ndenge nini belle vie kuna pe nani na son frère là décor et tout. Voilà, je vous aime bien la grande famille. Beau aimer vidéo, beau partager numéro kaka ya DiCaprio ezawana na barre d'infos. Beau bengaye ko sala bien. Tokutani prochainement. Bisous. Ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.